Soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga par rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui ont valeur na corruption gabeji à bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboye. Je suis la voix des sans-voix o elobami na se na bimisi likolo. Avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout. Tu as acheté les voitures même construit les villas au 7e femme. Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État. Osa vraiment Moyibi. Avec les contrôleurs d'État très corrompus. La République est devenue bananière. Biyubi paye Eleki. Moya vente ya pétrole, boutique à côte détourné. Mbongo ya nzete paye kenda toyebite. Mbongo ya impôt na douane, impôt versé na trésor. Mbongo la mérite au sengi décentralisation totale. Mbote bandeko balandi ya mbongwana na tondisami na esengo ya kozala lisusu liboso na bino mokolo ya lelo pona ko présenter bino émission na bino mbongwana pona mokolo ya lelo toyambi pona bino mwana mboka René Bonganga oyo azali bongo président ya babembiste moko ya ba plateforme oyo ezwami na mouvement de libération du Congo parti cher ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo elongo na yeto kosolola mayematali politique yekolo Congo démocratique Bokutani ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo pe chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cadre ya ba consultation pe tokolobela lolenge nini la muka ezali kotambola est-ce que bazali na kati to pe bazalité na lombango penza mbote mingi na yo mwana mboka mbote mama journaliste toyambio na esengo pona mokolo ya lelo to bandiete balandi na biso bakozwa penza biano o esengeli ko uta epai na yo. Merci beaucoup. Bon message. Tokota mbala moko na maso na biso santé à parti mouvement de libération du Congo ezali kotambola lolenge nini. Merci beaucoup maman journaliste. Santé à mouvement de libération du Congo comme toujours tozana yebi mouvement de libération du Congo ezali kotambola très bien. Biso tozali komi se préparer déjà pour na ba maponamo ezali koya depuis totika déjà. Bien sûr. Parce que un parti politique est allé responsable à tout moment, il fait un travail pour prévenir la séance électorale que les accoya. On te dit que Félix, à côté de ça, pendant 5 ans. Donc maintenant, il est aussi là. Donc, il est toujours là, toujours là, Moukato est qui est 5 ans, Kalate et Kok. Alors, étant que parti politique, c'est tout à fait normal. Tout mis c'est préparé. Nous avons mon équipe président Ligue des Jeunes, Abisso Azana Katanga, Azoé Salé, tout ça, on a fait ces mots ici Kazali. Donc, tout allait très bien. Babembiste, Oezali Bongo plateforme, Oyo et Kambami na yo, mwana mboka, lolengeni nezali kotambola, ba activité, makambona kati ya babembiste, ezali lolengeni poto ebi ete babembiste bozala rapenza, bato ya terrain. Bien sûr. Je pense que babembiste bazali bato ya terrain ngolobaki na féliciter ba onyo so ba respecter ki modo de président Abisso pona ko kende ko yambande ko Moïse Katumbi ayaki tozala ki représenter valablement sur ordre ou bien autorisation à guide Abisso Jean-Pierre Bemba le ba ke to kende massivement ko yambande ko Moïse to yoka ki peut respecter ki mbela wana to kende ko yamba mwana mboka Moïse Katumbi. En dehors de ça, bah, activité nous sous à Thérèse ali ko salema mais mon kolo ezali que et que zala accompagner na principe que ba mboka ba yebang. Yamboto yana na message ya makasi penzanga moko penza landaki yango na bokebi o na surtout na lobi bon sange koti mobulu ezandenge nini message ba bembiste ba telemi ba betisete yambo ya kokoma wana to lobela nanu bokutani ya président national ya MLC Jean-Pierre Bemba Gombo na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cadre ya ba consultation boyambaki yango ndenge nini est-ce que ezala qui préparé au départ to pezala qui surprise pour Nabino. Bon, de toutes les façons, madame, bateau bazolanda politique en boka na biso ba ebiti au katia la muka et loko to bandai kuluka yango wana. Je pense que aux alliés journalistes ebi yango très bien. La muka batali boso ba senga dialogue à travers président Eli Martin Fayulu. Oyoki ba benga ki yemoko ba benga ki proposition à sortie de crise. Et zalaki ko senga dialogue ba congolais ba fanda baloba et tout ça. Au cas où mon anakité tout comme on appelle Moutuango, Félix a comprendre vraiment que nous allons que les hommes ont besoin de faire frère, tout coup on a bandé koto solo. Comme nous tous à la caïpe constant, na makamona biso,
Alors tu crois que perdre d'occasion à tes portes aux alaki bataille bosso ya kosenga via Martin Fayoul yango to kendeki to yoki e pour aller concertation to yoki to zongi to doze la siko a ça deuxième message nae bongo boko e ba position à MLC très bien. Est-ce que Mbela wana topé invitation ba pesa ki na ba cadre nyonso ya lamuka to ezalaki spécialement kaka na mwana mboka Martin Fayoul pardon na mwana mboka Moïse Katumbi Tshapwe pe na président national ya MLC? Je pense avant de répondre on a outil goïb sayo très bien que lamuka ba yeba ki kala que crise eza na mboka et puis moto azwa ki le devoir ya ko sala ba proposition concrète ezalaki Martin Fayoul oyo ba yebi ba yi politicien ba yebi que ezali proposition à sortie de crise donc ezali a senga ki dialogue mais tango wana Félix a Copenhague la noté si ko biso to comprendre que Félix ya yebi aye ko ba que non lamuka bazalaki na raison tango abengi biso to kokaki ko boya te po biso batal biso to bandai ko senga barakote pareil ozomon ole ba ke ba pesa ki bemba batika mususu non je ne passe pas tozana yo journaliste oyebi Martin Fayoul la taxi ka kendaki Brazza ezali bona makambo ozomon bon na éviter ce que banga bande ko mususu entourage na ye bien comment non moni el leader azali moto yo a trace kanzela peu importe la critique mais si ma batu ba yeba kete azalaki na raison ozomon au moins lokola mwana mboka bemba je pense que to yebi MLC ezali organisé ba instance nyonso ezalaki consulté avakine bato bazolo bakezali surprise non to ka kozwa makambo na biso a partir de la kolobango ate mais nazo rassurer que ba kusi nyonso MLC ezalaki consulté ezalaki surprise te pona biso et surtout base solide ya likamwana ezali biso moko lamuka notamment Martin Fayoul yebo tasenga ki dialogue potoloba alors occasion pesami Félix pe lobi ke batu nyonso donc tozo kendete pa zo abiso atia biso sika mobo ndeto kabula makanisi mokolo ya mbota manaye basusu balobi tete na esika kende ko sepela mbota manaye ya ndimi nda kende pona likambo tali intérêt ya mboka na lingina rappeler histoire ya MLC po batebele ba éviter MLC na rendez-vous etali makambo ya mboka azalaka toujours présent nazozonga simu bato ebele bayebi ke Kabila tata na vie ya bemba deux fois na kisasa bomaye Kabila a financé la mbongo pour bemba aza na CPI mais tango Kabila bengaka dialogue ke bato ba fanda balo bemba bosana makambo wana bien que azalaki na prison alobaki na bato bo kende bo participer pour intérêt ya mboka et puis pour la koyebisa bato ke soki tokenda na dialogue ezala te po tozwa pouvoir ou bien tokota bonabo bayaki bato musu alokoso bakendeki bamikotisaki je peux vous citer le nom Thomas Louaka Germain Kambinga conséquence ezalaki nini bazalaki radier na parti c'est pour vous dire que tokendeki po toloba makambo ya mboka et non po tozwa baposte comme bato mususu bazoloba o te tokei tozwa baposte bonabo nazo rappele bango voilà nakokoma nazo rappele bato wana ke no MLC na barandez-vous nyonso na makambo ya mboka akendaka na tango aza na prison atindaka MLC kindi esolo ekabwa makanisi na baninga pona bulamba ba congolais ezaki te poto participer na gouvernement bato ba participer na gouvernement conséquence ezalaki bazalaki radier na tango bango kombo na bango deuxième concertation autant que togolais ayaka wa kojo ba député la biso bazalaki 7 ou 5 si je m'abuse bandimaki ba keipe ba kenga mwa Kabila conséquence bazalaki radier na parti donc MLC azana ba valeur na ye pona ba intérêt à Congo azalaka toujours prêt banda kala même on avait ko lo exemple ezasi banda rébellion moto aganya ka MLC na bitumba azalaki te mais ben bandimaki na Lusaka azalaki Gaborone San City et tout ça donc valeur à MLC zawana ki pona makambo itali mboka MLC azalaka toujours présent donc to bandi système on a le loté to bandi kala et puis ndenge to kendaka le kosote pour to participer na gouvernement pour to gérer mais pour to le solution pour la bolamba ba congolais donc c'est ça mutu mususu akoye kolobate ke no bonabo o bazoloba wana etali bango.
Après Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi Chapo, Oyo, Bozwa Kimbela, mot d'ordre Kouta, na président national, il y a MLC et Sengela qui vont réserver accueil moko chaleureux. Simanaï à Jean-Pierre Bemba Gombo, Moïse Katumbi, Ayaki, na Enguma Mokonzi Kinshasa, Simanaï Angwa Kutana Kipelo Kola na Baninga Mosusu, na chef de l'État, toujours na cadre de la consultation. Mon amboka Rede Bonganga, na lingina eba elongo na bandeko balandi. Est-ce que ba consultation oyo Simaya Jean-Pierre Bemba Tomoni Moïse Katumbi et chez moi quoi que teto et fragiliser plateforme politique la Mukate et qu'on fragiliser comment tant que biso moko la Mukate bandeko le dialogue là il faut ils la mutema be bon biso bato to senga qui dialogue à travers plan de sortir à Martin Fayulu sortie de crise bon je ne sais pas exécution plan de sortie de crise wana et n'a que mis exécuter comment et n'a que tout à l'école la main du ciel et quoi il a pu mis exécuter on allait toujours s'asseoir autour d'une table et discuter et puis ça peut pas ndengeni to quoi ko sala donc la muka via Martin Fayulu bato ba senga ki le kamwana ozomon bon le gens nazo comprendre comment le kamwana yemo ko alingaki bon azongi susu sima. Mais est-ce que Bamela wana bosolo na ki yango na kati ya lisanga na bino ya lamuka ndenge bozala kana ba rencontre ba réunion bolo ba etengai na zulo kasa pona ko kende ko la consulter pona ko kende na ba consultation pardon et pas ya mokonzi ya mboka ngai na to ezaki pe bango pe ba ndeko mosusu na kati ya lamuka to tangi Adolphe Muzito na président oyo azali ko kambasiko azana mandat ya 6 mois Martin Fayulu bazala ki saisi to pe ba yeba ki to bango pe bazala qui surpris comment on a été Ndeko Bemba Kei na sima Ndeko Fayulu Akei. Non, Fayulu te nani. Au fait Ndeko pardon Ndeko Katumbi. Je pense que na utai ko lobela batu ba ndenge ni la muka ezali ko organiser. Ezali organiser. La muka ezali regroupement politique et ni un parti politique. Ezali plateforme politique. Donc chaque parti politique na kati na ngo ezana autonomie na yango. Bemba va passer invitation comme président à MLC. Moïse Katumbi va passer invitation comme président à Assemblée. Martin Fayulu va passer invitation comme président à SID. Tout comme Muzito nouvelle est là. Vous comprenez? N'a pas le balika moko boye. Pas tout ça la politique toujours analyser. Et donc on ça là ndeko Martin Passi sorti à bandeko wana. C'est dit hier ngi dans la chose la simanaye. Mais on peut ça quand même dans Genève. Tu peux ça dans Genève. Tu sali pe campagne. Ba tu vas voter yemo tu vas ponaki. Bozoko ba pe kondima ete yende motoza président élu kino lelo. Non. Tu ça ba intellectuel. Tu ça ba légaliste. Tu comprends? Je pense que tant le marqueur de Fayulu sont tali plan de sortie de crise naïe. Bisote yemo Akabola dit ma poste numéro président de la République. C'est pour vous dire qu'il y a un renoncement qui déjà la revendication à voter des îles. C'est qu'on t'a dit plan de sortie de crise, il y a un métier qui va à gérer l'institution à la réforme. Amitié qui on a plan. Donc c'est au cas ce plan là que vous quittez yango. Amitié président de la République. Donc Félix a voté dans la Rwanda, mais il va pas ça y est département. Il y a un président élu. Non. Kuna le président élité. Alors, il y a à gérer le département, il y a une réforme de l'institution. C'est clair. Il y a un moment où il y a un plawana. Ami le ngola la logique qu'on a déjà calme. C'est pas de si ma camon a zolo déjà le kuta, a zo plan de crise on a tia yango partout bato batanga yango. Donc il y a un moment où il y a un avec la logique qu'on a biso, on a que non, vouloir ou pas sur le plan légal, Félix Moutaza président. Vous savez, ma part de crise on a comment appeler que non. Awa, ngana za la président de la République Bonabote. Alors, bande ma pesa yé, département a pour gérer la réforme des institutions. Là, c'était clair. Donc, les amis Kambote, Bonabote. Pour l'invitation, nous avons dit que non, Bemba Kende comme président parti naï, tout comme Moïse, il peut comme président parti à SID. C'est ça. Tozonga lisusu epai na lobaki ete message oya babembiste bato mosusu eshokaki bango bato mosusu bamituni apona nini topesi bango maboko topesi confiance ba politicien ekolo Congo baza toujours bato yo bakomi kopesa population ba tension ba déception à tout moment message kotala na ba téléphone totala tomo na babembiste ba KBC
ba laboratoire nyonso ya Martin Fayulu o bazali ko telema ko finga ko ba makambo ya bosoni pona mona mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, notamment to mona ki pe message non seulement ya ba membre mosusu ya MLC mais oyo penza etika ki biso ezali message ba bembiste mona mboka René Monganga limbole la biso likambo nini balo bakata na ndako batombo eza bongo te bolobi na ndako to pe na kati ya libala tango bozana lisanga moi matate ya ramena suka bobongisaka na suka esengelera toujours moto na moto bobendani pembeni bosolo likasi oyo komi makambo ya ndako to makambo ya chambre ebimi na salon te elegiti na balaba na miso ya bato. Merci beaucoup maman, je pense que peut ça ngai tant mingi na loba pour le kamwana après communiquer ya babembiso ngai moko na senyaki na zwaki ba appel ebele. Et puis, nous allons continuer qu'on va appeler. Et puis, les Kelinga n'a pas na moto na voté qui te pèse qui confiance na ba candidat au te pèse qui met au monde que ba politicien beaucoup peut décevoir biso. Voilà. Je pense que ndenge na uti boye na uti sika moko boye ba tinda ba to ba kutana nga sur le même problème. Et na mis s'expliquer. Nga mutu na lasa ki communiquer wana no de bembi senga mutu na signaki. Ils assument. Pourquoi na sala ki yango? Parce que na banda ko landela réseau wana banda kala. Et puis na kota au contact physique na bango. Na zolo bana TV. Et penge soka zolanda biso. Na kuta na na CCTV. Na ipsaka yomoni tala oleki na émission tel le baki boye. Ce n'est pas bien. Il faut éviter ça. Soko zolo kana ba TV awa olobi ka mususu. Mais soka na ba YouTube na poto olobi ka mususu. Na solo la na CCTV. Soka zolo kana ba TV ezali à Jean-Pierre Bemba Gombo. Ouais, alobi et loko mususu. Même avec une ça le bagate. Mais si on est na YouTube, alors il m'a commencé. Tout ça na archive wana. Na Kenya, na bateau bazali ba très proche à Martin Fayulu, na Europe, na France, na Kutani, na Solina Edgar, Mukonzi. Émission na ye, plateau na ye comme na ngo Vision News, na Solina na Bengi. Même le lobe Bengi na to soli 1 heure du temps. Na c'est que moni ba biloko na bino wana e ko panza la muka. Na ye saka ya moni ba chaîne na bino za lokola ba radio à 1000 collines. Na Rwanda et que panza la muka il faut éviter ba changer stratégie bango ba lo bagate mais ba créer ba tout moko boui ba tona ba émission ba zalaka toujours présent et chaque action na bango ils allent tirer sur Bemba. Je peux citer leur nom. On se comprend na soli na faire voir plusieurs fois na Canada na kutani na mususu na kutana était na tindela e bato ino na bi ino. Bon, c'est là, nous, tala boye. Botika biloko wana. Ça fait des mois et des mois. Bazo tika karate. Na États-Unis, na baliangando. Na bonga plusieurs fois. A pesinga moi temps, na meka koleka na ba émission na expliquer kabatu. Mais rien. Na ko pesa même ba audio moko eleka na ba émission même nga. Na Bemba toza plus possible. Publiquement l'émission wana. Si na lobi non, trop c'est trop. Abi bon, Bemba zamut. Azape na famille. Non se wana to banda ko tika yango po ya unité ya lamuka. Ndena ko lobaki atuka banda lelo to corrompre na nini wana. Pourquoi? Baza ba ingrat. Martin pe aza ingrat. Po ayebi mo bakambona tout. Ko bazo sala. Wane banda kala. E banda kala. Donc makambo ngo so. On a pas question madame. Je ne me trompe pas, Bandika, je vais arriver. Jean-Pierre Bemba. Et Bandakala, juste après Wana et Bandakala. Et Bandakala. M'a dit non, trop c'est trop. Tout ça, les réunions avec Bembiste, tout là c'est communiqué. Tout le monde qui a tout cas, tout le monde a répondre coup sur coup. Pourquoi Bazali Ingra? Bah, il dit que Martin Fayulu, nous sommes au bandit le loté. Dans l'élection 2006, la toute première fois, Martin Fayulu a élu comme député provincial. La plateforme ya Bemba, Union pour la Nation. Martin Fayulu a la main à Bemba, ça l'a capable pour voter député provincial. Ma député la nyonso, Bemba m'a tapé ça bangombon. Y compris Martin Fayulu. Abini député. Fallait la reconnaissance. Deuxième chose. Bemba a aligné candidat dans l'élection va gouverner dans Kinshasa. Si je ne me trompe pas, Ezala qui m'en a beaucoup à Dabombole. Avec comme adjoint Fidel Babala. Candidat à Bonimboka, à FCC. Ezala qui Mbuta. Tous les qui n'ont Martin. Je vous dis que Martin Ezala qui est élu
na union pour la nation à Jean-Pierre Bemba à cela qui campagne na mbongo à Jean-Pierre Bemba Martin a détourné biso après voter André Kimbuta moyena $40,000 bato ba yibiri kambo ana nyonso mais c'est le cas Bolimi sana pour ressasser les to pays peuple batie pression wa que nous avons besoin de candidat moko voir même Martin pour longo awa que de Genève andima qui tête aux la candidat ba ko retenir andima qui même ti je pense que pour nous rappeler bande mususu moi jusqu'à tout ba candidat na ye ezalaki Tshisekedi voir même Mozito son frère ya côté moko candidat ezalaki Martin Fayulu te l'unique moto a pesaki pour Martin Fayulu abima comme candidat ezalaki Bemba et makamona zolo ba Martin Fayulu ayebi yango nde Genève mikanda à Genève saleni parce que tango Cameroun là Tshisekedi bami se retiraki parce que mona ya que non c'est tout atwa to sala et l'autre côté mais tango mona Bemba mi s'impliquer to bimi si Fayulu avant que ba Fayulu ezalaki d'abord Genève pour la qui moi si moko na YouTube moi so asona na ba journaliste le kola ba $20 ceux qui marquent PC moi mbongo apesa ba journaliste boye comment on a oui chacal quelque chose comme ça dernièrement après de presse à président Eli Martin Fayulu après ça que moi mi solo akutana ba journaliste attaquer ba journaliste mususu libanda pour ba zoma ba $20 na bangote na langue na YouTube azoloba to ba konaki Martin Fayulu les peuple mais avant Martin Fayulu peuple baye est-ce que bien quand on voit que comme président décidé à salir capé à voter ou bien ça a été bateau moko boye ba ponier nde ba présenter dans peuple ingratitude na lundi na YouTube azolo makamwana que yende peuple bonabo mais non mona mboka ene bonganga na makambo nyoso zolo bana bozo mona te que bozo fragiliser pe la muka yango te bozo fragiliser la muka te bozo ba vérité ah bosolo population azana besoin bande aye banenge bosolo ngo ko mante akoma di wapi pe lelo aza wapi et puis ce fait comme à niveau za banane peuple a pas yeba mape ezali de Bemba Moïse o ba kutana ki ba premier ba présenter pas seulement ba présenter ba zuba moyen na bango ba tie na disposition na bango tango Bemba zimbonga pesi Martin ya sala campagne Bemba azalaki criminel te azalaki moyibi te azalaki traître te tango Bemba zuba avion apesi Martin Fayulu azalaki criminel te azalaki moyibi te azalaki traître te aliaka pe batute osomon bon les loko vilpande et tout ça ti e ko koma ndenge ate ko kutana na Félix et comme problème ba utiliser ba tuna bango na tango na ba YouTube ba musu bazana dans Kinshasa tozo de kumate ba ni na bango est-ce que ça sérieux mais mon amboka René Bonganga pour une fois bino bayi politiko boko ko sangana te botala pe bozo non d'intérêt na bino boche mupanzi bolo baté cette fois-ci tozo bundande pona peuple ezala bato ya cash bato ya la muka MLC PPRD et autres bolobi non total a fait intérêt à population oyo abimana se ambula atala ba risque te accueilli à voter ache mokolo to na ebolobi te nga na pesi oyo mandat nga na pesi député boye mandat boza la kata pe na souci à peuple oyo azangi kolia oyo azangi mai toute fois to mona ba politicien za mingi pona kota kaka ya bango intérêt kaka ya bango population za lokola moto ya fandi na sani boye aozela ba miete ko ya kalikolo ya mesa boza kapenda na souci peuple wana oyo apesa kabino mandat est-ce que vous portez ka bango vraiment à cœur c'est pour cela occasion ezali occasion moko favorable na commis se répéter plusieurs fois les kambo ya dialogue ezali Martin Fayulu mutasenga ki yango mbala ya liboso asaki proposition moko concrète akabola ki pe ba poste oyo ezali esprit ya MLCT poste ezali ke bato bandima bafanda badiscuter sur plan de crise na ye Félix amoni ke komi na suka amoni ke te na ko sacrifier population te il faut bande ko baya ba pesa makanisi nini ki ko sala pour vie sociale ba congolais et bon mais yo eloko bande ko luka ya mwana il faut ya okuta na bani solo abon ay ko za place sur les crises avec pesa association pesa bango
Qu'est-ce que ça? C'est pour dire que bateau balingi ekolo, et ça le cola l'histoire à Salomon. On va voir que vous la moi na musu sous bon muskolo moi na le baki non. J'abandonne. Ce qui me plaît c'est moi na la beau ça. Félix a tamboli bon aboté le non, ça ne va pas te fendre. Mais au cas où pesa mi te fendre, to statuer sur l'avenir du Congo pour la loi ba congolais. Mais yo zo boya, zo finda bato ba diaboliser ba obaki. Est-ce que lelo lobi la ni mukwenga kei. Mukwenga pa komeka ka tête. Mukwenga pa ke pa Félix. Bato bazolo bana bemba ndengo wana kei ko mukambongo bonabo. Bemba va ça la politique banda ko tambo na budget privé. Lelo so zo tambo na budget privé et ça lui pour parce que quelque bonabo ite. Bato bazolo ba wana est-ce que ba d'abord histoire ya famille bemba. Bemba lelo so qu'elle mette le sika boué akobenga bato te ba cotiser mbongo ba sombele ba billet ba salela ba réservation hôtel té. Accord mwenga so na voyager lelo na kobenga te ke ba cotiser nga. Na okende pe l'ambassade te poser la visa. Vous comprenez? Donc bato yo Martin tinda bango ba finga bemba la meilleure chose ba ko aider Martin ezali ko cotiser mbongo. Pour na ba groupe musu na poto na ibas ba ça il a ba cotisation na ba maman moko boye ba le nom m'échappe. Bien sûr, ba pesa mbongo a installé ba parti na partout. Vous comprenez? Ba installé ba parti na partout. Na zo mona neti ba parlement de bo ba ça na ba tchangwa wa ils ont pande comme ba bemba chaque jour wana. Il faut pas que nous na Congo ba sali cotisation ba ko fimbongo président kende na na ba Congo ko salaire si de kuna. Voilà une structure na ngeza mieux éclatée que SID. Tu vois? Alors on dit que ba baby ça ka ba na TV bonabo. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc te lobeli bango, tu dois répondre na babilo ko to kesaki. Alors ceux qui bazali bande quoi solo batika. Biso to kotika. Sinon tu peux continuer. Parce que biso to zali mokili mobimba. To zali na 4 coins étendue à la République Mobimba. Je ne sais pas si vous avez voté matin, vous votez matin, tout tika simanaye, tout yembaga c'est non, c'est pas ça. Donc vous avez le droit de préparer à venir à partir de Bissau. Voilà. Nanyo so oyo, so ya la muka ezanini. Te la muka ezanini bien. La muka ezanini bien. Et là, il y a un moment où là on a le cas du Chambo, là tu les c'est tout. Mon cambina ngo pezaye. Ezaye, to bonte ezaye. Là ba kamba pona payer bo pesi mandat ya 6 mois. 6 mois bien sûr. Sengeli boye ba ete boza pe na se na ye na se ya bo kambina ye na kati. Na la muka leader azate, président azate, ezalaka président madame. Bon, voilà. Chef à présidium, moi pour le moment c'est Martin. Chef du coordonnateur, la porte-parole. Ce qui président est décidé. Coordonnateur pour le moment c'est Martin Fayou. Bien sûr, Ezaïe. Mais si tu te dis, Abenaki coordonnateur, Abengi, leader et représentatif. Il a bien souligné. Donc même bazar madame Tika. Moi la mboka René Bonganga, président Oazali Kokamba, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Sengeli Koyeba ete azali partenaire il y a FCC qui dit FCC tozomona sénateur à vie Joseph Kabila Kabange Oyo a pesaki basangana ki pardon pona Kokamba mboka elongo so ki tomoto na lobby bongo eza pona kotalisa ete c'est ensemble pour les changements pour combattre pour na kolongola Joseph Kabila na moto ya bokambi bosenga alternance ma pona mie salema awa siko bino bondimi ko participer na ba consultation ce qui le lomo na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tout en étant partenaire il y a FCC à sengi na bino bocha la mettre dans la pâte c'est-à-dire bozo kamba poste pour na kokamba boza la prêt et retravailler les lots et longo na cash FCC et longo na bino Burundi mako sangana pour na intérêt à peuple. De toutes les façons na lobaki ne bandela que nous ne sommes pas encore là. Toza na tango ya consultation. To kei to yoki. To pesi pe moi makanisi na biso. To yozela loba. Et MLC ko pesa sa position na yango. Donc il est très tôt pour na loba makambwana. Mais juste pour na ko rappeler ba valeur ya MLC. Dialogue de Salemami Balé na tango ya Kabila. On a dit que non, na prison à Tindaki biso to kende. To contribuer pour na bolam na Congo, mais to participer. Bato ba kende ki conséquence na bango na ebisio que bazaki radio na parti. Le 5 députés na époque Kodjo va participer qui parce que le président Lobaki to kende to yoka.
Mais tant qu'on va boire qui va cueillir, va continuer à la radio. C'est pour dire que ils ont intéressé MLC à l'été ma poste. Ils ont intéressé MLC à l'été de congolais. Donc MLC a été que pour tout comme abattu, tout comme un ministre, non. Donc au centre à Nyonso, ils allaient de congolais. Donc tout le bassin de la congolais. Et si quand Nyonso va pour le Bapona yango, MLC vous la présent. Donc présence il y a MLC, il y a président MLC Jean-Pierre Bemba Gombo, président ensemble pour le changement Moïse Katumbi Chapo et Zawana te pour couper sa Fatima Babeki pour Telema Penza pour diriger Mboka Kota la Liboso. Non, il faut comprendre, nous avons bayango plusieurs fois. Babengi kuna ka batobi balete. Notamment quelques personnalités à FCC. Bien sûr. C'est-à-dire, il faut que na FCC il faut pas participer. Pour qu'on a exclusivité, il faut pas tout le monde se base à la pose là, makamounos. FCC ba congolais. Pour que n'était tout boya ou mutu tela zalate ou mutu nenge ba musu ba o bokei kuna bona non. Donc ezali d'abord bato pa fanda. Bakabula makanisi. Si qu'on Félix est moto, aza initiateur. Azo yoka ayoki batu tititi après. Parce que ça il discours après se positionner. Mais à partir là MSP ko fanda tali, est-ce makambo a lobby to za d'accord na yango comment? De là où MSP ko définir ligne naïe. Ça n'a rien à voir avec le côté bécu ou quoi que ce soit. Non. Est-ce que tu es d'accord? D'abord, le gouvernement Félix, vous êtes d'accord, très bien. Toujours décrié ces zones à la télévision chaque jour. Mais tu réponds à un appel, on te montre que ceux qui ont lobby en solo, ils apprennent à Bourama Congolais. Parce que vous savez très bien que rien ne marche, madame. Jusque-là, il n'y a pas malonga, égalité. Alors, tu continues à bouger. Bon, ceux qui te font couper ça, c'est un abisso. Congolais va le Tala ba balingi bola mon abisso te bonabo. Donc ça n'a rien à voir avec le travail tout ça bonabo. Quand le marqué a présenté qui peut sortir de crise, pour te couper, pour qu'on a le validé que Félix Azalate, Kabila Azalate. Est-ce que vous avez que tu peux se bango beki? Non. Pour qu'on discuter Congo. Et c'est ça le problème. Je pense que le vrai problème c'est le Congo. Ça n'a rien à voir avec le poste ou quoi que ce soit. Sauf que Félix a un agenda caché wana. Oh, ils ont dit que Kabila a bateau pour ce état de pour bateau quoi a bien bouquet non à cause de MLCT n'a rappelé par exemple peut la rappeler MLC zali parti ils ont ba valeur na yango et qu'on discuter pour na ba poste pour ba o balanda ba poste conséquence to benga na bango et nous ne sommes pas prêts pour cautionner à venir à tout un peuple pour na ba poste. Moi namboka René Bonga tout tika la kaka na makambo po ezali actualité ezali ko tungisa pe belé o ba monaki ko sangana ya lamuka ba moni ba leader politique ba sangani po na intérêt ya peuple mais mutu na mutu ko mi ko keni na ngambo na ye ko mi ko chape moi kilo na population ko pesa ba yi politique confiance to lobela nanu président Bemba na ko bimana ye après ba consultation na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi à ça qui pensa déclaration te à l'obéité à soutenir accord nyonso topé masolo nyonso ya bana ya Congo yé azali na kati ya ko soutenir na ngambo ya président ensemble Moïse Katumbi alobaki ya kolobaki na suka ya ba consultation na oyo ba solo la ki est-ce que ba sali restitution na ngambo na bino ba membre topé ba cadre ya ba parti na bango topé na plateforme oyo bozali moi restitution à moké salema ki pona kotali sabino et to solo libo to lobeli boy. Non maman, je pense que les alliés dialogue de te pour pas payer ça va te ba restitution. Il faut d'abord demander les alliés Félix, yé mutabenga ki batu. Ayoka batu. Pakeit après si vision na yekena bloqué politique pe ezaralelo esalami lobi to moni mokanda otala baloba ki boye bachaki mokoloto a signature pona koloba document yango o bandima ki ko sala bo mama MLC zali partir passer na ba étape belé ezana expérience mingi voire même bateau bazana pouvoir MLC il équipe mon expérience na rappeler yo to que Félix jusqu'à présent azana Kabila coalition na bango eza makabo na noté to yebi yango tous appels à l'élément et belé ils ont l'accès que non Félix a monté sa confiance tout y bien mais à l'objet que mboka ils allaient bloquer il faut pas que le débat sur la pona Congo c'est lui que bangi sibinoté pas na ndenge ba tebele ba lobi tala lelo Bemba tala lelo Katumbi ake kuna bango ba yebi ete que Félix ato saranae ba accorté to bangi na Genève ato sakate ba kiti na accord à Nairobi
ato sarate lelo partenaire na ye Vital Kamerhe yo wana azali akokangama to ye na accord ya FCC cache sika kutu penza bazo beta sete pona koloba ete wana penza Félix côté non respect à Barcor en tout cas waniza domaine na ye e bo bangite moi kilo wana bozaki na ngoto somo wana te ya komona ete moto tozo kende ko pesa maboko Barcor a respecté akate e bangisi binote bon mama o amona mutema muteza kanzambe mais tozali ko croire na o tozo mona pe na o toyoki na matu Félix alobi ke a ko katemboka eza bloqué vie sociale ba congolais eza bien dit makambo alobi ke mona ngo akosi te to mona ka eza bloqué ngana yo to yebi ke rien ne marche alobi ke te nazo ko kate bande ko ya to sula nanu to yeba ni to kwa ko sala to kei pour te dire que oh alobi eza solo mais o eza mutema na ye ka mobimba tozo ke de combien de mois ba passeport ezate to mosusu bazo kufa wapona nini moya renouveler passeport ezate azo visa pour que de consommation à l'étranger pourquoi ba passeport ezate c'est ça yango wana tanga alobi ke mboka ezo marché pe biso to yebaki to senga ki yango liboso po to yebi ke rien ne marche il peut comprendre yango abengi biso to sola to kei to sola tali Congo soki azana agenda caché biso pe nous a partité to yebi na rappeler que to yebi kazana Kabila est-ce que Kabila a d'accord na likambona Kabila a d'accord ou pas to yebi te mais to yebi ke bazé sika moko ozomo ndenge bazo bunda na totali to moni ke abengi da biso te to kende pe wana to zo tie kwa te po ke no akabona na Kabila po to yebi ndenge babanda kite mais to zo kende wana to yebi ke abengi bato ba sobola pona Congo po yene dans la numéro 1 ya mboka lobi ke rien ne marche c'est des fois zo apport ya bato azo makanisi ya bato yango to kei to pesi makanisi na biso pona ko loba ke non président Bemba pesa ba restitution non to kei to yoki to zongi to fandi to c'est la deuxième message na ye la deuxième message na ye wana ndeko yoka siko déclaration oyo MLC ko sala pona ko pesa le ina yango voilà to kitama moke na société loko ezali kotungisa population wapi yo moko lobi ete rien ne marche mbula uteki kobeta lobi eleki to moni banzela na enguma mokonzi Kinshasa ezana banzela mosusu moto ko lekate par exemple avenue Gambela Popo Kabaka na Kauka Kimwenza wana totalement impraticable to ebite to monaki bosoto pe pa yeto ko bomba te po Kinshasa salité ezana ba place mususu ba balabala mususu ko lekate zolo boesengeli ko lata kashne lokola mutazo banga koroda nzoko zo banga nde bosoto solo ya mabe tokolo ba shelo kote te ye momo konzi Kinshasa ude ko sala lancement ya Kinbo peto pe asinyaka contrat na entreprise mo na ko réparer ba ligne makambo mazo tambola malamu te c'est makambo tambola malamu be ba bengi concertation te moi je le bango c'est ça to ke ndoko bango c'est la population a otika la ha ko souffrir kino makambo mais on est bloqué courant snel régie des eaux combien de fois on a la émission dans ba groupe combien de fois on a émission la émission et belé aux anango ba to balanda ka pour décrire ba problème ba courant ba mai tout ça en fait ça peut si réseau qui a bloqué yango na bengi bato bakende faut pas décater situation vous c'est ce qui passe dans décater ou là ça va parce que jusque là on est bloqué tokomi kokoma na suka émission mona mboka René Bonganga message na yo na balandi émission bongwana ba bembiste ba membre ya mouvement de libération du Congo pelokola. Merci beaucoup maman nako zongisa toujours na position tozwaki que Babembi se bakomi se laisser faire. Nous avons beaucoup encaissé de la part il y a partenaire Nabiso Martin Fayou et documentaire ba vidéo ba audio ebele oyo etindiki to lo makambo to zoloba ce qui président Martin Fayulu azali innocent akobenga batu na yowana alobela bango ke batika yango publiquement là tu peux prendre acte. Au cas contraire, parce que même Bazali Moto biso tozo croire na ye à diriger pays. Maintenant bato bazo vilpande comme on est, c'est lui Bazali contre biso. Alors Tokomi s'est laissé faire. Là on est prêt à tout. Alors, c'est à eux Batala. Direction Bazali. Accord il y a la Mouka. Non, la Mouka est allée au to sali yango. Obi ce monsieur là est trop malin.
azoluka jewana po bemba silika lo badumina lamuka akende ko légaliser la muka comme parti politique ndenga salaka dynamique de l'opposition. On le connaît, mais cette fois-ci, tu tikate. Dynamique de l'opposition, c'est là qu'il y a un parti qui a yango et comment parti politique. Et là, par exemple, la mouka yangwana, tu a été. Parce que, bah, grâce financière à la mouka, c'est Bemba et Moïse. Au monde, à vu chance de commissaire, c'est comme yona, bah, tu vas ça là tout. Bah, tu n'as pas ça là tout, bah, aider na ba moyen, à éclater, et cider par-ci par-là. Au lieu que bayaka wa ba finga kabato ba lo baka bona bouye SID ezaka wa bon awa na domorango na kaluka et puis na chango donc ta ezali ba sala musala pour que no niveau ya komi akitate c'est ça le problème au dé façonner dans ngwana. Merci beaucoup Bandeko Balandi ya émission Mbongwana te rappeler été to yambaki pona bino mwana mboka René Bonganga président ya Lisanga o babengi babembiste moko ya ba plateforme nakati ya mouvement de libération du Congo parti cher ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Merci na grande équipe technique Koupar Bola, Freddy Takidi, merci Rodi Louadio, Mike Amwaka na réalisation, le maestro Guy Poutou sous les Mboyo, merci Mingi, Nabino Batou Bolanda Kibiso, Uta commune ya Kimbanse Kebana Changu Nyonso, un grand merci, Bao Boti Karate, Ko Benga Biso Tango Nyonso, Pona Kolanda, Koyeba, Ko Pesa Pe, ba suggestion Nabino Kolandisama émission Oyo. Numéro ezali affiché. Bobenga biso botinda ba SMS to koyano la bino pe to retenir ba message na bino en compte pardon Bandeko Balandi to sengi na bino boye ba ko bipete po to kozala en mesure te ya ko rappeler bino émission bozo yango en rediffusion mokolo ya mercredi na bangonga ya 11h30 pe bolanda biso na YouTube ya Canal Kin télévision botika la toujours branché na Canal Kin télévision télé vérité. Soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga la rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui anti-valeur na corruption d'ABJ à bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboye je suis la voix des sans-voix oh elobami na se na bimisi likolo avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout tu as acheté les voitures même construit les villas au 7e femme tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État, aux vraiment Moyibi, avec les contrôleurs d'État très corrompus. La République est devenue bananière, Biyoubi et Leki.